Demel TV Original. Dembanza London TV Original. Tous s'abonner massivement na Demel TV Original. Dembanza London TV. Kuna tozwa ba télé-réalité, kuna tozwa ba émission, kuna tozwa oyo bino bosenga biso bokozwa yango kuna na Dembanza London TV Original. Umela bino bozali na Cameroun bomeka koyebisa biso akei ya bakongolais na Cameroun ezalaki ndenge nini? Est-ce que bande kobanga mpo bande kobeta na équipe ya Cameroun après bino temps c'est un peu savoir chaîne kosila bakomenase bango na nsima ou comment? te akei kuna ya nini ya Cameroun elege bien normal pena ezali mpe keke bacamerounais misusu mpe bande soutenir biso mpe bakongolais pena RDC nazwa nde coupe ya nde bango bazali na nsima ya congolais kote hotel biso novanda eyangi bacamerounais misusu bande vers biso mais bato ebele mpe bande koactize ministre na biso ya Mons Mbayo bato ebele babi ministre na biso ya Mons Mbayo tinde tolongwaki bongo eza ye po anda ososa bajoueur bien te banungunungu baleson di biso toyoka yango vraiment te. ministre tokendaki nzela mona ye kaka ministre ya Mons Mbayo tikende apaster aboyaki kokende ye moko andimi akende ya délégation na ye ya baanimateur ya Léopard grâce ya ministre Mbayo pena te toyaki ba très calme pena. Mons Mbayo nde bomoni ke ye nde ça va? Mons Mbayo pena ministre ya Mons Mbayo ani ya problème te premier ministre Papa Samba Lukonde tolela mingi kaka ozongisa biso kaka ministre ya Mons Mbayo. Merci na votre très cher internaute nyonso ba o baza branché devant un poste téléviseur na bino pona Rolanda. Émission 100% vérité avec Prince K, le parfum de la presse. Donc mopandi sango na bino toujours ndenge bo sepelaka nanga toujours ne bo sepelaka na Dembanza London TV. Mais mingi tozo senga na ba très cher abonné nyonso. Merci pour vous abonner na biso. Pe ba o baza abonné na biso non te bo s'abonner massivement na Dembanza London TV. Donc place au Rolanda toujours émission 100% vérité. Merci à mon boss de Bruno Original. Merci na Manassé Bouita na Sima caméra. Merci na PDG ya Mboka na Mingeta na kati ya Paris. Pourquoi pas na pesa mbote pas viens na la garçon capable na kati ya Paris. Mon veut Nico Kolanjo na kati ya pana mawana pe petit na ngai Théo Eliko de chasse na pesa mbote na kati ya Paris toujours wana naza bongo na invité na ngai. Le dos sur la bongo marambo Italie ndembo football donc côté mamba sport kala te bon moins to panza banzele belé par rapport à sport. Te ba non réalité ni le kaki na kati ya Cameroun. Na Cameroun tebi ba mambe belé mais kuna oh bakangi ba jouer ba covid et pourtant ah ba ça qui testé tinde ba kinde kuna ba ça qui testé oh coach na biso oh ba joueur oh bazala kaka toujours marquant et ça qui passe nous avons un secrétaire général il y a ba animateur secrétaire général ba animateur à Léopard loyengo bomona na stade douana eza bazali bandits bazala mboka secrétaire général bango aza awa na kombo ya Sek Gilio to meka osola naï. Tu la réalité ni écoute na bango na Côte d'Ivoire kuna pe bango groupe d'animation est-ce que na Cameroun pardon est-ce que bango na Cameroun bazaki à l'aise et tant que ba animateur ba ko sa musala to éviter Manassé Bouita fongola déjà ba mona Sek na biso Gilio par rapport à émission na biso 100% vérité secrétaire Gilio bonjour. Bonjour au Pandisango Prince. Merci c'est que bonne santé, bonne na palais, bonne famille, bonne famille na yo ya ba animation parce que vous êtes secrétaire na bango tout le monde a elembo déjà il y a Léopard déjà yango yo. Vous êtes secrétaire ba animateur à Léopard. Évolution avant de seulement tout côté mambakan. Désolé gandé. Évolution benana na famille tout va bien. Famille oh pe ba animateur tout normal benana même moral ben bisu tout. Na ndenge tokendaki na chani muna mamutu elega ngo bien calme pena mamutu elega ki nango calme bato ebele bade ko actiser Léopard na niveau Cameroun kuna ke équipe na biso eza équipe mana ba bato baza malade ya COVID-19 ebele tu veux kota maman kana ben pe to resola mambo ya animation te évolution na bino eza ndenge nini pe boganyaka ndenge nini est-ce que c'est vrai vraiment ba joueur na biso bino mto voyager ki kuna bakenia na malade et pourtant bo bandaki na aéroport na biso likamba malade un pena tout le monde ebe ya lokuta pena elo comme si biso ba joueur tous les joueurs à Léopard ba sali test awa bakangata joueur monté et comme il y a Cameroun bakangi 3 joueurs peut-être tout à l'heure bakangata 3 joueurs oui tondimi ya biso
Et comment contre Cameroun, bakangi 13 joueurs, tout le monde a bien le coup de pénal. 13 joueurs na Covid. 13 joueurs à Covid, pas ton dimanche on pénalité. Ton dimanche pénalité, 13 joueurs à Covid, il y a un peu de canne ma casse pénal. Biso animateur bakangi bisoté. Kaba joueur bakangi bango na Covid, 13 joueurs à P6. Il y a un bébé qui na moral il y a biso animateur. Et bébé si moral il y a délégation ba yeguna Cameroun na. Et comment là to boya ko beta compétition même mon pays. Pour ça les pénal bien pénalité. Malade à Covid, malade à Covid on bakangi ba joueur RDC là. Je trouve que na Chan Mobimba, ba joueur bakangi Covid, les gars ba joueur ya RDC. Et là ba joueur RDC, il y a Maroc bazala kiana, il y a bongo Cameroun bazala kiana bakangi ta joueur monté ka RDC là. Pour ba l'accès da ko banga bango ne ba ebia neti RDC, il ne couleur au joueur Chan, yango ba ba teto bébé sa moral na bango pour ba beta ni Chan bena bienté. Babi sa moral ba joueur est à Chan bienté, mais ba te bébé ba donc qui boko acquisé Samuel Eto'o babi yé pas acquis parmi bato oyo ba wane ko influencer ba kanga ba joueur ya RDC na Covid-19. Ya likama Samuel Eto'o pena épreuve pena za penate. Épreuve pena za penate, tout le monde a Samuel Eto'o tinimbongo o ba pesi ba joueur le pas épreuve pena a été. Pas au lo balikamo so épreuve ezali au lo bango. So épreuve a été jamais au lo bango a été. Pas tout le monde a pesi Samuel Eto'o pété. Na hôtel ba joueur côté ba joueur le pas là Samuel Eto'o a garanti. Si tu es bandeni Samuel Eto'o laisser ba joueur le pas au niveau. Épreuve a été. Na ni façon le ba joueur le pas ba les bon to bien monté. Biso no la ndaka à partir ba kangaki ba joueur biso 13 joueurs na Covid. To boye ki ben lo ko pena. Et bien le kuta. Pour na mboko na biso ba joueur monté ba kangi en Covid. Et comme à Cameroun ba joueur le pas ne ba Covid. To mo on pena drôle pena ma casse pena. Quand ba joueur le pas bango dans Covid, ba joueur msouté. Ah bango Cameroun té ya Maroc pété, ya Niger pété. Tout le monde a le coup de pena. Donc ils appellent un bateau qui s'appelle le parc à Liembongo. Kolobani dit le parc à Liembongo. Place un joueur va corrompre, va jouer à son nez. C'est ça le coup. Et le coup, tout le monde qui est le coup à pénaté. Oh, va jouer à Liembongo. Si va jouer à Liembongo, premier match au Beta Kiana, quand le Congo pour la ville. Bangba Baby son premier match en août. Premier match au Beta de gagner. Deuxième match, et Bissou animateur Toyaki au contre ya Libye. Tono pour le 1-0. Moni Bissou, le pas est marqué, a égalisé ni Biana. Il y a un au Massissa Kiana. C'est grâce à Bissou animateur. C'est grâce à Bissou animateur à travers l'animation et tout ça na deuxième match il y a un le pas comme à 4 points. Na moni place un théo ba joueur le pas ba legi mbongo. Na évité place na. Et ça ba les zones di bando le baraka. Et ça les zones di grâce na bino Masasi a Tchekibi. Mais méga ko biso nous secrétaire général ya ba animateur ya mboka na biso RDC place toute équipe Léopard ezalaka tout le monde a présence na bino. Mais ba kizara bino pe boyoka nezate bozaya ko panzana koto papa Thomas azan équipe na ye kuna Evoloko azan équipe na ye. Mais jour où on a Léopard jour où il y a un moment ya Chan tout le monde est venu ensemble. Est-ce que vous sangana kaka pour na Chan to zongana de Chan de Bosala. Eloko ya ni ya kokabwanana Evoloko na président Thomas. Ezaki eloko moko qui songi côté ya 4 bena. Enfin, aussi président Thomas, aussi président Evoloko, ba même équipe moaka na imanaka. À travers songi na batunde et saliba kabola bangonde. Na badumsu no prier pe na 4 ans pe ba prier Evoloko na ninga salaki groupe na e. Et là, moi, le Bandego Prince, équipe nationale, va faire son comboté. Et là, l'État va faire son comboté. Équipe nationale, il y aura moko. Jamais au monde, un ministre, pas comme un mi-balé. Ministre sport, il y aura moko, chef de l'État, il y aura moko. Drapeau, il y aura moko. Pour Abisombo, il y aura Congo et Kabonate. Et là, il faut le Salaki, président Foloko, à Salaki groupe Naé Yokason. On est uniquement pour Naé. Et là, l'État va faire son comboté. Yango siko sali yango parti awa eto voyager na Cameroun ministre sport Amos Mbayo aboyi pena eloko wana aboyaki ezala de côté asangisa biso tout groupe ya président Thomas ye Evoloko to sanga biso tout yango moni epesaki flamme makasi na kata Cameroun pena abi aboyaki eloko wana ya de côté aboyaki yango pena
yango tosalaki animation biso tout evoloko président Thomas biso tout les gars bien normal pena yango ande les gars qui normal penza est-ce que tu as la image manase buta tshela biso na image oyo ba léopard banda ko se préparer animateur banda se préparer avant match pas ça match nini wana ezaki banda ko se préparer wana to préparer ezaki match contre ya Niger wana Niger to yinga kata stade déjà match à D1 wana Niger ne to yinga kata stade to bonga mato bongsa ba place bon ngwasumela ba makasi ya stade bena. Ouais, tout le monde a pu Evoloko, Manasseh Bouita play. Merci wana tozongi boto mona bongo image oyo alimentaire ya Léopard bomoni présence ya président Thomas bomoni présence pe ya Evoloko oyo bongo baza toujours ensemble papa Thomas côté ya animation mais c'est que tout mona image wana esali biso bien bino bozaki na Cameroun bomeka koyebisa biso accueil ya ba congolais na Cameroun. Est-ce que bande ko banga pour bande ko beta une équipe à Cameroun après bino temps ça c'est un peu savoir chaîne aussi là va remenacer ba on estima ou comment te accueil kuna ya ni ya Cameroun et les gars bien normal pena et là quelques ba Camerounais monsieur bien soutenir biso pe ba congolais ba Camerounais azo soutenir ba congolais ba soutenir ba congolais bango linga pena et de sena zo ne coupe ande bango ba za sima congolais côté hôtel biso no vanda et ba Camerounais monsieur bien vers biso. Voilà, tu peux avoir ça le parc. Hôtel on zaki côté ni. Hôtel yaki na Douala. Na Douala. Il y a une province na Douala. Tu as qui na ba ke moné ba no vendre ça biso place un peu. Ba congolais kuna pe tu yaki même morin na bango pe. Même morin bango ba yaki très bien mamtu les gars ba ki toko pena. Mamtu et les gars qui toko. Secrétaire animateur ya ba animateur à Léopard. Lelo to mona moi ne papa Thomas au lobby qui baza bango ensemble mais ton gato e bapé bon organisation nous a ramené ni yo étant que secrétaire parce que tout le monde a un mois et belé un mois de moi nous pied et ça botriaka bozarana combien ba animateur tout il y a Léopard ba animateur Léopard quota au président Thomas Senga nombre qui 30 personnes façon président Thomas Azwaka selon ba club toujours vite Imana Renaissance Dragon ba zo rappel ba animateur selon travail na yo so travail très bien ba jio ne ibenga zo ka ko ti benge ne zo na ba club so beti bien ba jeune équipe nationale yango pe ça m'appelle un groupe d'animation à Léopard pe
so ozoyemba makasi ozotravaille makasi na club na yo tozwi mbala moko oyekota na kati ya groupe d'animation ya Léopard tozwaka pamba boye te yo otravaille no te bazwa ndenge na équipe nationale tozwa en fonctionner il faut travailler makasi mpo tozwa na équipe nationale eya nde bongo nde. Merci wana précision par rapport à la sélection et l'équipe nationale côté animation mais bato ebele mpe bande koactize ministre na biso ya Mos Mbayo bato ebele babe ministre na biso ya Mos Mbayo tinde tolongwaki bongo eza ye mpo anda kososa bajoueur bien te banungunungu baleson di biso toyoka yango vraiment te loka oyo eza émission 100% vérité tobaki ntango tokoyamba yo tobiki tokoyamba mpe bajoueur tokoyamba mpe bato misusu tomeka kosolo est ce que ministre accompagnaki kobanda na bino baanimateur si bajoueur ti staff technique est ce que accompagnaki bino bozalaki très à l'aise. Ministre tokendaki nzela mona ye talaka ministre ya Mos Mbayo tikende apaster aboyaki kokende ye moko andimi akende délégation na ye ya baanimateur ya Léopard tokende nzela mona ye mpe tokende nzela mona ministre ti tokoti mpe ya stade mpe na ministre mpe ministre avandi pembeni na biso makambo tu eleka mpe normal mpena baleson di ezala te ministre asali boye te makambo tu ministre bato asali tous les moyens pour na baanimateur pour na bajoueur oyo chef de l'état tindaki ye loba kaka makambo babaleni faso ezalaka yango esengaki ezala boye tolongwa na biso kaka mpo ministre ya bato papa bato ya Mos Mbayo asalaki tous les moyens mpo na biso baanimateur mpo na bajoueur tous les moyens mais tala kaka ayepesa biso place kote tolalaki ya 5 étoiles hôtel en route et sous forme ya hôtel du Congo grand hôtel inter hôtel un joli hôtel auto vandaki biso nyonso tout baanimateur na badélégation tout tokende so totambola mandat monsieur ya baministre mosusu c'est grâce à ministre Mbayo pena te toyaki très calme pena. Voilà au niveau banini parmi ba ministre au batie bino à l'aise étant que bon ba yaka bakuta rabino ba ministre tout à sport ba yaka bakuta rabino bino vous aura toujours présent en équipe nationale et animation ba animateur ba ministre tout balika Mos Mbayo nde bomoni ke yende ça va Mos Mbayo pena ministre Mos Mbayo ani a problème te eloko bomi ministre Mos Mbayo et azui manane ya ministère sport pandémie pe écoutez pe maman ya pandémie pour ayaki un projet belé. Il y a 100 jours, on a parlé de sport, tout. À travers la pandémie, il y a un projet, tout le ministre Mos Mbayo. Il y a un passe ma casse maintenant. Pour Moutabatou, papa, il y a un projet bien pénal. Pour le ministère du sport. La pandémie, il y a un chaîne en avril. Il y a un pandémie. Papa, il y a un projet bien. Il y a un ministre Mos Mbayo. Non, c'est un chef de l'État. C'est un pardon pénal. C'est un chef de l'État, c'est mieux ou un taramokonzo. On a chapeau tel ma caméra. Non, c'est pas chef de l'État. Chef de l'État, Fatih Béton, Papa Solution. C'est un ministère du sport pénal. Au ministre Mos Mbayo. Au Moutaibi Mambabal pénal. C'est un peu sous le premier ministre Samba Lukon. Il y a sous Aibi Mambabal pour Aiki, ancien ministre 2015. Ministre du sport, to senga na yo pena, botika so ministre Mos Mbayo pena. A travailler pena mando nan. Botika biso ye, bo pese be chance. Na no, bo pese be chance na no pena. A travailler nan. Pour ma pandémie pena et blocage même ma casse pena. Chef de l'État, pese ministre Mos Mbayo chance nan na mandat oyo. A travailler nan na ministère du sport nan. Pour te un projet dans un belé pena pour un biso animateur pour un joueur pour un ministère sport Isabelle Malam pena. Merci on les a eu message lancé par le chef de l'État par rapport à animateur et à Léopard déclaré par rapport au travail oyo ministre Mos Mbayo Titenge Zalaki nango place donc on a amour azaki nango projet azaki nango ezaki réalisé par rapport à Covid-19 donc tout que malembe na souka merci à mon boss de Brune original abonné tout ba oyo vous abonné toujours merci pe ba on ba abonné te vous s'abonner massivement dans des bandes à London TV mais c'est que tout le monde étape il y a CHAN bientôt la CAN préparation
ezoleka ndenge nini avant tokota masolo ya ministre premier ministre na biso Sama Lukoki Lukonde oyo azaki pe na sport tomeka kosolola est-ce que tant azaki na sport bino bozaki satisfait ou ozaki satisfait mais tosolola nanu préparation ya CAN bozobongisa ndenge préparation ya CAN pena na ndenge ndeko prince tokutana lelo préparation candidat to bana bien une fois déjà ne lobby hier tu as eu une réunion lobby tout l'animateur tout à Léopard yango na pesa message mo we to aposa pe to arrêter ba fille pour to mona ki nguna CAN na chan nini ya ba Camerounais ba ki na ba fille na bango ba ki na ba garçon yango yango siko na tini message comme secrétaire animateur à Léopard oh et tu es pas yemoko numéro 1 ya ba animateur tout à Léopard l'équipe nationale président Thomas to na aposa ba fille oh ba étudier ba graduer ba fille pe kitoko pe oyo ebobina to na posa na bango ba na kata groupe d'animation à Léopard pour intégrer na kata groupe d'animation à Léopard pour na tout ça musala moko ya mboka ya Congo. Est-ce que vous êtes sûr non ça l'appel pas ba graduer na ba licencié ba ko ya vraiment ba ya ça animation papa musala musala to na kata groupe d'animation to ba diplômé ba belé ba graduer ba belé musala biso bate so yenge musala biso ba ni tele longo biso na Congo to ke na mboka musisi musala na yango nde ezo sala biso poto zala pe musala nyango oyo pe pesa o pe en vie ba animateur belé à travers mandat ya ministre Mbayo awa belé ba somba moto belé ba sombi ba ni belé ba retrouver pe musala ba graduer ba zali ba licencié ba zali pe et l'obité musala animation et là musala ba bourité tout le monde a un animateur ba club à Barcelone ça bien organisé banga te baya tout ça la musala ya l'état na mandat chef de l'état tout sunga chef de l'état pena tout sunga pe sous premier ministre Sama Lukonde pour na ndenge aza jeune to aposa pe ba jeune pe pour ya le baki moment pena elle comme de ba jeune de ba ne musala pena moment ba jeune ba banda musala tout à comme on appelle quand on a un mandat ya ministre Amos Mbayo on a bon ministre du sport actuel malgré tout bazo changer na bango après ça bino ba matricule est-ce que ba matricule ou on a chef de l'état à Lobaki ba pesa bino ba matricule ba pesa bino déjà to ba pesa combien de soit ba pesa combien de personnes les comme matricule il a déjà assuré déjà pour chef de l'état da signé déjà toujours ba matricule à travers ya ministère ya fonction publique maman na afina dossier na papa ba tu ministre ba tu sport Amos Mbayo da signé pe c'est yo qui to be da signé déjà toujours ba matricule na à travers ne ba to ba lingi ko aider chef de l'état te ministre o ya fonction publique afina dossier na afina maman na bosani ministre na biso ya fonction publique so kombo ye to rotanga kombo na yem ta final dossier na bina ba matricule au chef de l'état mo continuer alors ba ka pesa bino afina dossier na biso pas dossier ya dossier mo banda kala pour ministre sport da tinda da maramutu et pas na yekumna to nous a réponse pas na ye ti lelo to ebite so biso ba animateur to saleni maramutu au chef de l'état yo senga abo salongo on a placé l'axi à respecter chef de l'état te yango to sengi na mokonza mboka Fati Béton papa solution biso ba animateur to sengi na yo to yebi à travers manana yo to yebi biso ba animateur à Léopard to retrouver pena mingi pena pa yo lingi football makasi na sepe mingi eloko salaki oyambi président FIFA a mboka na biso na maman Denise na ninga koti mamba bale esel pe sengo makasi pena to senga papa pa lika menso matriki pena papa ofungola miss pena na ndenge to sepe mingi pe na ndenge tieso premier ministre Sama Lukonde ye mamba sport pena premier ministre obunde so lika matriki na biso pena ba animateur Léopard toujours matriki pe to pena assuré pe to comme viva ja l'état pe. Merci. Tous Toromo chité un peu déjà ministre premier ministre monsieur Sama Lukonde obi aïe mamba sport. Tant on a sport, bien vous avez toujours en animation. Travail naïe par rapport à ministre du sport. Et ça y est parce que bien démissionnaire. Est-ce que c'est vrai démissionnaire parce que bien vous avez un sport surtout une équipe nationale. Eh, ouais, to benga papa solution.
un ministre de sport, tu bien papa solution. Alinga buzo bate. Yé muta yebi ba valeur ya ba animateur na mandat na ye. Yé pena bi monga animateur bo pesa monga animateur. Monga muto pesa monga muto. Yé no linga ba buzo bate pour animateur pena. To yaki bien organisé pena. Na mandat na ye pena makamto les gars calme. Talaka ka to bimaki 3e. Na mandat na ye. Ya premier ministre Samba Lukonde na peso mbote bele pena papa to sepe ya mingi koya na yo simano pena. Asalaki ya mingi pour un animateur, asalaki ya mingi pour un joueur. Talaka ka tika bilembo. Et moni mabe comme kota na ministère sport vérité était pas yelinga vérité mingi. A moi vérité. Eza soute yango sengaki démission na ye. Na ninga démission te sengaki papa ko démission siko na nte. Ya bi yelinga vérité. Yango démission ko démission a démission qui atika biso bena l'aise bena. Atika biso bena l'aise. Ye pena to benga papa solution. Si ça bidum atika ba bilemo bena. Merci Obengaki papa solution, je crois mandat na ye il y a primature peu au combat gouvernement Mobimba, je crois il reconnaît bien to pesoka toujours à bon vent premier ministre na biso papa Sama comme ozokima ki papa Sama le connaît donc mais c'est que le jour où nous devons retenir na émission à l'élo parce que tu comme na vraiment na souka na 8e sous na moi ça que j'ai à léopard c'est que on a jamais parti ça va pas mon vraiment c'est que on a jamais parti à chaîne muna à partir muna oh ba kabela biso ba animateur na senga mingi pe ministre biso premier ministre papa Samba Lukonde tole la mingi aka ozong service aka ministre Mosimbayo azong service ministre Mosimbayo pato moni ministre monsieur otia biso ay mabale papa to songo ba pardon pena na Fati Beton papa azong service ministre Mosimbayo pour ministre Mosimbayo pe et pas na pe to moni pe clair pena na maramutu to moni pe clair pena to sing ba pardon biso animateur de sing bena ministre Mosimbayo bozong service ministère sport pena et zabia malam pena. Les appels malamu mais tout ba hôtel là yo na demande za London TV to comme na biso na suka question na biso na suka yango to ka rapporter une équipe na yo invité est-ce que bato peut soutenir une équipe na yo bazali soit so bazate au peut si numéro de téléphone na yo bato tout bazan pour ça va rejoindre une équipe na yo oyo oza président nango pour travailler ensemble na la équipe na ngape à travers mon ministre Mosimba pesa ngai faut des missions ngai na boy na osomba o moto voiture na etsenye surtout ya mabale yango esali ka moi jarpe na mbongo faut de mission o ministre Mosimba pesa kiana yango ne coach na mabale na ngai na pe ya club na ngai e beta titre un junior na senga ba soutien belé pena na demi-die Chanson Mbemba so yota les mission et c'est un mingi animateur na yo o akumisaka yo pena demi-die o binga pe bien pe na osenga pe bakambu baka gol na lati pe numéro na pe yango yo na osenga ma soutien bo soutenir pe équipe na pe ko soutenir ba jeune na pe patolingi te jeunesse tour pena tongi to cadre bien pena po ya katiana ba bakambu obima ba sasa mbemba obima katiana to osenga soutien rapport na le bo moko à travers bino pena équipe et ça pena kama ja so ba numéro téléphone yo lingi o soutenir ngai. Attends, comment ma coquille pour équiper qui est le bosso, numéro d'Angazali plus 243 81 90 054. Numéro d'Angwana plus 243 81 90 054. Na sala de numéro plus 243 90 647 70 15 Nasuka. Numéro na ngwa pour contacter nga pour soutenir équipe na ngai ACIA là na pesi mbote mingi ba jouer na ngai ACIA là na pesi pe susu na combo ya équipe na ngai yemo président Thomas ya mbote mingi pena na ba animateur tout na coach na ngai o yo simba ba jouer na ngai papa Oloa na pesi mbote mingi ya mwasi na ngai Élysée Tibangu na famille Tibangu na pesi mbote ya mingi na bana lemba tout tout ya moto tout au base na ngai ya moto tout au bas soutenir ACIA là na pesi mbote mingi pena nzamba pambola bino pena
Merci CG vraiment na temps accordé biso pe merci na Manassé Bouita na ma caméra pe merci na abonné na biso nyonso ya Demba za London TV donc merci na PDG ya Mboka ne Mingeta pourquoi pas na Nico Kolajo de Panama vraiment donc depuis Panama na peso mbote merci na petit na ngai Teo Eliko na kati ya Paris wana Teo Eliko na peso mbote pe ozali viana imbela garçon capable na kati ya Paris pe to peso mbote pe ozali ça n'est fini déjà avec 100% vérité émission c'est moko oyo ya na actualité to kotima en sport Kalaté bon monde biso pena ba joueur pourquoi pas bon monde biso pena ba président biso sur l'équipe tout ça là émission que je te ba vérité ils ont pp ba actualité ils ont pp message ni ba royer la bino to kuta na mbalaisima soki nkolo aboto biso souffleté bye bino bozaki na Cameroun bon meka royebisa biso accueil ya ba congolais na Cameroun ezaki ndenge nini est-ce que ba ndeko ko banga pour ba ndeko ko beta na équipe à Cameroun après bino ta c'est un peu savoir chaîne ko si là ba ko menacer ba on a sima ou comment te accueil kumna ya ni ya Cameroun elega bien normal pena ezali pe keke ba Camerounais misubu ya no soutenir biso pe ba congolais pena RDC na zone coupe ande ba ngoma za sima congolais côté hôtel biso no vanda et ba Camerounais misubu ndo vers biso mais ba te belé ba ndeko accuser ministre na biso Mosimbayo ba te belé ba bien ministre biso Mosimbayo tinde to longwa ki bongo ezaye pour annonce ça va jouer bien te nous va les zones biso to yoka ngo formaté ministre to ginegi nze mona ye tarara ministre Mosimbayo tikende a pasteur aboyeki ko kinye moko anzimi akina délégation na ye ya ba animateur ya Leopard grâce à ministre Mbayo pena te to ya très calme pena a Mosimbayo nde bomoni ke yende ça va a Mosimbayo pena ministre Mosimbayo ani a problème te ministre papa Samba Lukon tole la mingaka ozong service kaka ministre Mosimbayo Demel TV Original. Dembanza London TV Original. tous s'abonner massivement na Demel TV Original. Dembanza London TV kuna tozwa ba télé-réalité kuna tozwa ba émission kuna tozwa oyo bino bosenga biso mokozwa yango kuna na Dembanza London TV Original. umela